Hey, 25 ans plus tard, 25 ans plus tard, Adèle akolaka bafidedian na bafidedian nyonso film oyo eza kitoko, film oyo eza gu, film oyo eza elenge oyo wapi 25 ans plus tard. Adèle yeyo aza kokoba toujours kosalila mama mama pe commerce ya aveuglement. Film oyo toye lisusu na deuxième partie ya film na biso Adèle. Film oyo wapi tomonaki mama na pasi ya kobota akomaki na grave mais esimbaki te. Papa asalaki nyonso pour que maman survivre mais esimbaki te. Mama akufaki atikaki mwana. Mais mabe ezali ete mwana abotamaki mais abotamaki aveugle na communauté na mboka na village. Babandaki koseka papa parce que abandaki kokumba mwana akende boye na mwana azonga boye na mwana na soni wana nde esalaki papa en sorte que akende abwaka mwana epai ya mama oyo mama pe alokoti mwana kobanda bebe akolisi ye aprofite lokola Adèle azalaki aveugle to pe aza aveugle ya kokomisa ye marchandise abandi koniokola Adèle baetolandaki na première partie. Tomonaki esika nini mama oyo aboyaki meme kosombela Adèle atakisi ya komela. Tomonaki kutu esika yena amaka bapotanaki parce que amaka azwaki Adèle amema ye na hôpital mama pe atombokaki. Tolanda film oyo na bokebi nyonso. Merci na bafidedian. Merci na bafidedian nyonso. Fide d'histoire yango yo. Bozota la te. Tikana ebisabino film oyo soki ozali na motema ya kosupporte te kukaka bashoki te. Olingaka komona moto banyokola ete olingaka komona moto alela te. S'il vous plaît kotala film oyo te. Nous akaka obligé à kotala pona ko comprendre comment est-ce que okoki pe kotambola Adèle yeyo aza toujours kokoba na kosalela mama pe mbongo. Yo ndeko na ngai ya mobali ndeko na ngai ya mwasi yo oyo oza koniokola mwana ya ndeko na yo. Ozwa mwana ya ndeko avandaka epai na yo mwana ya mbanda. Okomisa ye marchandise, okomisa ye place ya koniokola film oyo ete ya yo. Deuxième partie na biso ebandi awa. Fidèle story nanyango emeka ninango yoka dezi mama sabimi azate tozanga biso mbaye na ndako emeka oza ndeko nanga mobali ninango yo linge pa na ngai naza mwasi na yo te na lingi buzoba te. Donc est-ce qu'on se va buzoba? Donc soki lingi bena na ndako za maltraité te pesa ngai oki emeka na koki jamais kobima na yo za ndeko nanga mobali. Pardon pardon vraiment oza ndeko nanga mobali na kosala ngo te eza malamu te. Donc yoka ngai naza na ndeko na mobali te obosali ke mama lokotaka yo obosali ke oza moto moto lokotaka yo na balabala kuna bafidedien emeka profitaka aviolaka Adèle image oyo esali pasi
talaba oyo baza ko s'entendre ya kozala ba porteur ya malheur ya vie ya bato bango yo pour mwana oyo aza orpheline aza na moto akosunga ye te aza na moto ya kolobela ye te en plus aza aveugle ndeko azwi courage ya koviole ye mpo nosokanga bongo mpo nosokanga luka mwana moke boye osalinga mabe oviole ngai ata yo moko vraiment toza bandeko eza kitoko te vraiment oyo osalisi komisinga makila frère Meka oza ndeko na ngai kosala bongo te pardon nzambe na ngai nzambe otiki nga boye mpo na nini nzambe mpo nini okotika nga boye namona bapara na nga te nzambe namoni papa na mama na nga te en plus osali nga nazala aveugle naye na kati ya famille oyo nanyokwami nzambe nakomi su na niveau ya koviole ngai nzambe amaka na vi na yo mobimba okomonaka kimia te okomonaka bolamu te na oyo osali ngai nzambe amaka aviolaka adeze mpo na nini parce que aza orpheline bango nde babokolaka ye aza na ndako ya mama na ye filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mobali yo oyo mama bonjour Emeka po ani nango oza agité boye mama ekamboka ezali yo ni nango problème mama problème ezali ni nango adeze amoni bonne nouvelle ba fille de bien adeze après avoir collé les pailles na nzambe Emeka olangwe adeze mama nazo biso vérité adeze amoni yaka tokende yo moko mona na miso na yo ke adeze amoni yaka fidèle story na Kinshasa fidèle story na Brazzaville fidèle story partout ba fidèle bien na ba fidèle bien na nyonso fidèle story yango yo bozotala te adese après avoir bakoviole ye alelaka epai na nzambe ayebisaka nzambe namona baparent te nabotami aveugle mpe nazosouffrir salanga ta ngolu namona nzambe asalaki adese ngolu adese yeyo amoni adese moto azali marchandise ya mama oyo chaque jour abimaka kolukela ye mbongo lelo oyo amoni eske mama oyo akobomba kaka adese nini kokoma awa tolanda filme oyo na bokebi nyonso fidèle histoire yango yo bafidedian na bafidedienne adeze bozotala te mama kamwaka ata Emeka ye moko azokamwa mama zondima te tika baeban surtout bazoluka kufa na yo misapo eza combien etala ngai mama eza misato ya solo vraiment mama azosala na baese technique adezi memelanga cantine mama cantine ya bleu to piano mama kamwa kaosala baese adezi couleur nini eza kuna na elamba wana elamba eza couleur nini mama eza rouge mama tika na bongo yango ninango ezolekawa imo ewo mama kamaka adezi
Ah, film eza kitoko. Film oyo eza gu. Kula ni na lati ya désir. Mama. Olati au vert citron, olati au Maman salaka ba essai technique ayeba soki vraiment adesi amoni yawe bisanga non loko ni komi ko mona ya zamba saleli ngangolu donc adesi la minute oyo eza vraiment facilité et silipo na ngai na minute oyo na kosala nini na continuer na epo na nini Zambi adeza za marchandise nanga na aveuglement na yende akendaka kosenga mbongo partout pour le nakoma o naza siko adeza ngo amoni nyonso to na banda kosala na mbongo ya adezi zo kende kolukela nga mbongo po na lia na somba bilambo na lati sikoyo adeza moni na kosala nini ngai ntango permettre boye mpo na nini nazondima te mama bandaka kokanisa ndeko na ngai eza na bato ebele oyo na vi na yo bazolokaka yo ozalaka na pasi ntango yo ozonyokwama bango bazosepela bakosepela te nzambe asala yo ngolu opambolama filme oyo eteya yo mama na biso yeyo abengani adeze parce que adese amoni aza susu aveugle te mama osalanga boye mpo na nini adese dima ndako na nga oza susu important te mama pardon na okende wapi mama pardon mama nakokende wapi mama na okende wapi mama yokelanga mawa pardon yebisa mama kama mnoko nani mama na yo nani mama na yo do bima ndako na nga mama pardon senga mama etalinga te makambo na bino adeze kende alekende bima alekende nabi kende adeze kende balobi kende ozosala nini ozotala nini kende te kende oyoka te alekende mama pe na mwana na ye emeka babenganaka adeze filme oyo pasi filme oyo elelisaka bafidedienne filme oyo elelisi président lendele luvelela filme oyo elelisaka Serfi Fidedi la basketteuse Fidedi story na Kinshasa Fidèle story na Brazzaville, fidèle story partout. Adeze yeyo, babengana kaye, ye kota tete, adeze nde kote famite, babwaka kaye bébé, adeze akende wapi, akokende pa ya nani, tika kenzamba lola. Atala kaya ba orpheline nyonso tu oyo bazana ekimelo te ndeko na ngai tango nzamba pambolio s'il vous plaît sala effort au kabila ka ba orphelin oyo baza sans abri oyo bazana lisungi te oyo baza sans voix adezeye yo esalaka pasi esali mama moko pasi esali ndeko na ngai mwasi ndeko na ngai mobali pasi ngawa bino le président fidèle de Motonzambe na pesi bino merci bino ba ebanso boza kolanda fidèle d'histoire chaque jour na 15h juste rediffusion chaque jour na 21h juste na miel télévision fidèle d'histoire. Maman, ozo comprendre te makambo yo. Nazo ndimate. Oyebi nazo mona ti nazo rêver. Nazo mona ti nazo rêver o to la muka. Ça vraiment normal te. Maman, ozo ganga bondenge nini? Asa keipe. Oza na idiot.
ozamba zoba ozobisanga ke akei akei mutasela kabiso mbongo siko ya kei yoko sala mbongo zoba ah oh tini nana koyebisanga penda ke nazolota te ke nazolota nalamuka est-ce que nazolota ngai nazolota o mama pe alelaka adese moto abanda kosele mbongo donc na minute oyo est-ce que penda nakeno nalala nalamuka nano est-ce que webisanga est-ce solo nzambe na ngatala yo zoba oyebi mbongo te oyebi nde basalaka mbongo te adeze yo wana kei filme oyo eza kitoko filme oyo eza gu bafidedien na bafidedienne nyonso fide d'histoire yango yo bozotala to bozotala te adeze ye yo babenganaka ye ye kotata te ayebi mama te ayebi famille te babwaka ye azalaka bebe akokende wapi adeze azotala nini nzambe asunga yo ndeko nanga peut-être yo poza na situation oyo tika eke nzambe ya lola asala yo ngolu nzambe ya baorphelin baorpheline nzambe ya baveuve nzambe ya bato oyo babwakama bazanga lisungi azala nzambe na yo adeze ye yo na kati ya chantier azotala lukata esika ya kolala to pe ya kotia mutu ndeko na ngai peut-être yo ozolala na mbeto ya luxe ozolia ozobwaka biloko mezana ba oyo azoyeba ebandeli na suka te pesaka nzambe merci kobosana te ya kovisite baveuve baorphelin baorpheline eza moko ya bonne religion oyo nzambe apesa biso bachrétien na bachrétienne filme oyo eza bénéfique mpo na yo yekola kosala bolamu évite kosala mabe adeze yeyo papa te mama te abotama aveugle après avoir violé konyoko manandako ya mama pe zamba sali adeze grâce adeze amoni mama pe atombokaki adeze yeyo adeze akomi kosanza est-ce que za zemi oyo mwana mama pe aviolaki ye nzambe ko permettre te ke adeze akoma na zemi bafideli tosambela film oyo eza kitoko mais eza mpe pasi na motema filme oyo eza filme ya susi tomonaka mona mwasi moko mopanzi azoleka azotala adeze aza nani nzambe asunga atindela ange gardienne moko epai ya adeze asunga adeze Fidèle Dimove Production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Olingi ba lobe la maison na yo, olingi ba sale la yo marketing, publicité entreprise na yo, olingi reportage ya entreprise na yo, benga Fidèle Dimove Production, ba matériel les ali complet. Musala eza kitoko Fidèle Story toza peto kozala toujours tomonaka mwana mwasi moko yeyo azanani azolanda adeze alingi asala nini filme oyo eza pasi filme oyo eza douleur filme oyo eza mawa eza souci adeze yeyo azolela abanda wapi adeze azoyeba te nakomona papa na nga ndenge ni depuis na botama na mona ete mama na nga depuis na botama na tikala ta komona elongi na ete nayebi ndeko ya papa te nayebi ndeko ya mama te mama oyo alokotaki ye
azwaki lokola marchandise aniokola ye lokola azalaki aveugle abandaki koutilize aveuglement na ye mpona koganye mbongo ntango adese azotambola na mboka mobimba kosengaka mbongo ntango adese amoni mama wana abengani adese tolanda filme oyo na bokebi nyonso en même temps mwana ya mama mpe aviolaka adese mpe akomi na zemi ya mwana mama mpe filme oyo eyelelisa ngai filme oyo elelisi Fidedia mpe Fidedia na moko na kati ya ndako nani akoya na lisungi ya adese nani akosunga adese nzambe ya baorphelin nzambe ya baveuve nzambe ya bato babwakama basundolama sala adese ngolu baintercesseur na baintercesseuse bafidedia nyonso tu bato na losambo basi ya maombi mibali ya maombi bosambela nzambe asala ngolu adese azwa moto akosunga ye bisika ya boye ezalaka riske bakoriske baviole ye lisusu fide d'histori yango yo tikana betela bino lisolo ya Credit Shop Africa Credit Shop Africa epesi opportunité na bakongolais na bakongolais nyonso tu ya kostabilize bandako na bino somba télévision ya bien somba fer à repasser radio somba congélateur na mbongo ya muke na Credit Shop Africa Credit Shop Africa ezwami na commune ya Kitambo avenue Maindombe numéro 27 quartier Wenze na direction ya Maison Mbungu benga Credit Shop Africa na plus 243 adese amonaka moto motango eza nani moto asimbaka adese gloire à Dieu tomoni mwana mwasi oyo bonjour mama namoni mpe ngai yo na sentir mapasi moko na motema na ngai boni yo oza malamu kolela te kobanga te mpo na ngai ok namoni yo nde kuna na nzela ozoleka faso ozotambola ozolela pardon na makambo nyonso ezalaka na solution okoki jamais komilelisa boye ozolela non ok tika kolela oh déjà seleki est-ce que ça pasteur non naza pasteur te mais nazali servante ya nzambe oza vraiment brisé nazo sentir pasi na kati na yo nazo sentir yango comment na ngai eza adese mais ozosala nini awa eza longue histoire yebisa ngai histoire yango eza nini nzambe asali adese ngolu adese akutani na mama oyo aza nani tolanda filme oyo na bokebi nyonso adese oyo na ndako ya mama ngo nayoki histoire na yo faut na biso ki eza histoire moko eza choquant eza pasi mais nouvelle ya malamu eza ke oza envie tala yo oza envie merci madame naza vraiment reconnaissante na oyo osali mpo na ngai madame wapi bana na yo mpe mobali na yo wongo famille na yo adese naza na bana te mobali te me nayebi eke nzambe alola kosala nga ngolu na kozwa mwana mpe libala ok tala nano yo oza kitoko nazomona yo oza mwasi moko bien charmante zala l'aise merci madame naza vraiment reconnaissant na nyonso ozosala mpo na ngai non okoki jamais kaka kolobaka merci hein nyonso tu oyo nazosala eza mpo na nzambe naza na ngai spécialité merci madame nzambe apambola yo vraiment
esili adezi tika ko remercier ngai remercier ndenzambe alola kutalisi ngai na yo yende azana makoki ya kosala nyonso asala en sorte que nakutana na yo ka histoire na yo histoire eza choquant nayebi ke nzamba kosunga yo nyonso ekozala malamu ok oui pamusama miso esili tikolela naza wana mpo na yo ok film oyo eza kitoko film oyo eza goût bafidedien na bafidedien ya nyonso adeze yeyo zwa bonjour adeze bonjour madame boni butu na eleki bien je crois que olali malamu okanisi te non madame ok mais là boni sikoyo santé oui naza bien madame ok madame merci vraiment na nyonso na kotikala te kopesa yo merci vraiment merci adeze ekoki ok eze eloko te nazokende na évangélisation ok zala l'aise zala vraiment libre sala sentir bina koze epa na yo na kobondela mpo na yo mamango alokotaka ye yo aza vraiment nabondeli mpo na yo na nkombo na Yesu adeze na tiki na maboko na yo nzambe batela adeze protéger adeze adeze akwe eske adeze akwei na maboko ya moto ya malamu to te zwa mbongo oyo esunga yo merci madame madame zwa yango madame mbongo ebele boye merci vraiment na remercie nayebi te ok problème eza te il faut nakende siko nakende église zwa swe na yo adese akutanaka na mama oyo alobi aza servante de Dieu azogate adese est-ce que aza mutu malamu to pe aza mutu mabe film oyo eza kitoko film oyo eza lenge oyo wapi mais film oyo eza pasi na motema surtout ba mama ebele babengaki ngai na épisode eleki président Fidèle tolelaki ba mama botala lisusu épisode oyo na ebeke tokolela lisusu sali ouais sali boni merci boni oui naza bien oui ça va d'accord alors toko procéder ndenge nini dans 2 semaines awa nakopesa yo biloko na yo 2 semaines eze belé et donc je crois que 2 semaines eze belé te mais 2 semaines eze belé ozomata ke to sata 1 semaine non pesa na mbongo na ngai nazo sala au dépôt parfait mama yo alobaki ake église mais nzokande ayo sala ba transfert asala nini alaki moto oyo dans 2 semaines est-ce que aza maman pasteur bafidedien tosambela en sorte que adese akwea lisusu na maboko ya moto mabe te mama oyo aza coopérant aza moto oyo asaka batransfert oui komitungisa te aza moto oyo asalaka batransfert ye wana bazopesa ye bazovire mbongo na compte na ye nini ekozeleka na filme oyo bafidedien na bafidedien de nyonso boye malo mama adeze ozosala madesu vraiment super oui maman na sombe yango poto la problème ezate ok je crois que ozina basusi te naza basusi te maman ok nasombeli yo oyo zwa fongola Maman, open des anga. Oui. Maman, merci beaucoup. Zela. Comment ça n'a pas pena oyo pezali na kati. Mais quand on est kokayo, mais quand on oui kokangai. Merci maman. Merci vraiment. Kofuka mate. Kofuka mate telema. Je crois que ko simba yo tala pena oyo. Vraiment na moni yango merci. Vraiment ezelo côté maman. Mais pour nani nozo sala nyonso oyo pour ngai nazo kamwa vraiment adeze na yebisaki yo na débit nazali mwasi ya mabondeli femme de Dieu ok na souviens toi tango Yesu
akutaki ma esilaki na vino abondelaki tata vino ekomaki biso mpe toza lokola Yesu esika pasi ezali tokobondela tata mpo ke esengo ekota yango nde eza oyo nazosala ngai na niveau na ngai na conseil oyo ozala l'aise. Ok, merci beaucoup, merci vraiment na koremercie ndenge nini adeze azosolola na mama alokotaki ye adeze ye yake kosanza. Est-ce que mama oyo ayebi ke adeze aza na zemi? Est-ce que mama oyo soki ayebi ke adeze aza na zemi akobenga na ye to akobenga na ye te? Bafidedian na bafidedienne mama asekaka na motema nini esekisi mama oyo adeze mama na constante ke oza kosanza mingi tante nini nango esi oza malamu tante nazo sentir nde naza bien te note baposa kosanza non c'est net naza fièvre oza maladi te naza maladi te mais nini nango na ngai sikoyo oyebisanga vérité. Est-ce que obima na mobali déjà question yango makasi mama tunaka adeze est-ce que obima na mobali adeze alelaka adeze a raisonné ke abima na mobali volontairement te me baviolaki ye esika babokolaka ye chrétienne oyo abotami sikalelaka te devant baproblème nayebi ke oza na zemi nzambe akotika yo te mama donc yengo bakende aza na zemi oui oza na zemi oza na zemi kolela te nakozwa soin na yo na bebe nakosunga yo vraiment tina suka. C'est bon. Pangusa ma miso pangusa. Naza wana po na yo, naza wana. Motema nangi zoti nanga na sunga yo. Ça va ekokeleka. Alors, Anna vraiment histoire Anne sexanga Adeze a retrouvé ka esengo. Mbala liboso ya vie Adeze aseka. Est-ce que esengo ya Adeze oyo ko continuer tina suka? Oui, naza na esengo mama naza vraiment flatté depuis na bota mbali boso na seka en tout cas na ko sepela oza nanga boye jusqu'au bout adese ko loba bongo te ozali moto zo mérité o sepela oza pe na bébé il faut sekaka esengelo seka longola ba souci seka zala l'aise nazo yebate. Ok, nako benga mwana obiora kombo moko kitoko makasi oyebi nini kobanda sikoyo banda deja kobenga yo obiora oyebi ke ayoka te azoka te ke kombo na yo obiora oza drôle nayebi ke azoyoka obiora adese yeyo aseki mama yeyo adese abotaka mwana na ye ya mobali kutungisa mwana te tika na yembela ye zabebe tikaka kolela mama ke alali kolobeloko te mama ke yelanga na pokwa o merci na bafidedian na nyonso mwana adeze alalaka mama kei kolalisa mwana tolanda filme oyo na bokebi nyonso nini ekoleka merci mama naza bana esengo non koloba bongo te tika mwana alala kolamuka sikoyo te nabondeli ye adeze ndako eza vidi provision eza te kende na wenze somba provision somba madesu somba loso mama azotoka nini yango ekosalama adeze ayaka na refuge adeze aboti mama nakei me est-ce que nakomema mwana te peut-être akodérange o na nsima peut-être akodérange nani mpo na nini bibalali
hein? Kende na yo a dérangé nga pona nini? Oui maman ya solo vraiment a dérangé te, ça va na omela te. Adeze ya kendaka wenze. Adeze ye yo azongi maman ndako etikala vide. Bande robo bisanga te o nazo kanisa. Sœur Marie. Sœur Marie. Adeze akendaka wenze mama tindaka ye ayaboye akuta na mwana na mama na mwana mwasi bazate. Sœur Marie azalaki na ye sœur moko ya lokuta azalaki na mission ya kozwa mwana koteka mwana. Sœur ya kokisi mission na ye. Adeze auti na pasi yeyo adeze azongi lisu na kati ya pasi ba fidèles pasi likolo ya pasi mwana mwasi oyo nzambe asala ye ngolu. Nzambe asala adeze ngolu. Adeze yeyo abotama aveugle mama akufa na kobota papa abwaka ye esika oyo balokotaka ye banyokoli ye bazwi lokola marchandise. Mwana souffrir maladi to pe nini azonyokwama nzambe asali ye ngolu après avoir violé adeze amoni après na yango aye ko retrouver mama oyo nakalise ke mama oyo akosunga ye nzoka nde mama oyo azalaki na mission atekaka bana ayibi mwana ya adeze yeyo azongi lisusu na pasi. Adeze yeyo azongi lisusu na souffrance. Adeze yeyo filme oyo elelisi Rovia Fide di Makese Mère Palais Kolobor. Film oyo elelisi honorable Moïse Kama Mateta ONGD AMK. Film oyo elelisi honorable Regende Basilwa papa social Airbus Pro Service olingio koma kolo lopango na mbongo ya mukie zwa lopango na yo petit héritage awa na Airbus Pro Service. Koma kolo lopango 20 mètres sur 20 terrain cadastré na Nzili brasserie pa ya Airbus Pro Service. Benga Airbus Pro Service na numéro oyo benga agence agence immobilière Airbus Pro Service ya honorable Regan Basilwa na numéro oyo plus 243 honorable Regan Basilwa papa social plus 243 65 76 913 aux lopango na yo 20 mètres sur 20. Adeze yeyo azongi lisusu na pasi. Adeze yeyo mwana oyo abotama aveugle aniokwama na vie na ye à tel point que ba viola ye akoma na zemi. Mama ngo abengana ye aye lisusu kokutana mama mosusu. Mama wana lisusu ayibi lisusu mwana ngo lisusu pasi likolo ya pasi nzambe aya na secours ya adeze. Film oyo eza kitoko, film oyo eza gu ba fidèles na ba fidèles na nyonso fidèle d'histoire yango yo bozota la te adeze asalaka pasi na motema naloba ndenge nini bino moko botala ya boye adeze alilaka nzambe nasali nini nzambe pona nini vina nga ezaka pasi nzambe loko nini ya mabenga na sana kati ya libumu ya mama navandaka na lola nzambe nini nasalaki eloko nini esalaki ke nzambe otindanga na kati ya famille oyo
na mona mama na nga te na yebi ata ye te ata elongi na yebi te papa na nga na mona ye te nzambe nzambe esika na bokolama banyokoli ngai na aveuglement na ngai baviola ngai nzambe nazonyokwa maboye nzambe nakonyokwa maboye jusqu'à quand combien de temps nzambe nzambe adeze lamuka azala forte telema il faut vivre oza moto mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez ça là reportage, il y a événement local là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contacter Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité Fidedi Move Production nous sommes là pona kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre na entreprise na yo. Nous sommes à votre service. Tozali pe kopesa ba formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center tozali kopesa ba formation ya anglais. Olingo kola koloba anglais, olingo kola koloba portugais, olingo kola français lingala yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center tozali kopesa ba cours ya informatique ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. J'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopesa Biso confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidedi Move Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook Fidedi Move Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Fidedi Move TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok Fidedi Move Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de promotion. Vous pouvez boostage gratuit. Donc booster entreprise na yo. Vous avez une maison na yo. Vous avez une entreprise na yo. Vous avez une société na yo DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lingi Okita, pour na kosala, base na yo honneur, base image, balobela, d'activité na yo, contactez Fidedi Move Production. Nous serons là
faire la couverture de votre événement. Le pasteur, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les kaka chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidèle du Mauvais Production. Nous serons là. Nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux amis, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes. Olingi, nous avons kabelo nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, olingi, boulangerie nayo, balobela yango. Contactez Fidèle du Mauvais Production. Fidèle du Mauvais Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mukasa numéro 14. Référence entrée quartier 1 Kimbuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle du Mauvais Production, c'est la réussite de votre business. Adès alobi jamais na kokanga maboko te. Il faut na tellement. Il faut na sala quelque chose. Film oyo et réveiller moi na moi si moko. Yo do sala kindumba. Yo oyo ozana kate akabelanga ya pesanga yi Adès orpheline ayebi papa te. Amona mama te. Azana sika ko kende te. Adès a décidaka alobi na koki jamais ko souffrir boye na te kata mai ndeko na ngai mwasi na place au vendre nzoto na yo kolanda beauté te kolanda taille te lukata eloko moko sala te kata malala te ka koko te ka safu mai ya pin mai ya malilo mai malili mai ya malili yango yo Adès akomaka koteka mai Adès akomi koteka mai bafide bien yaka nasoma mai combien 100 francs Adès yeyo alobi na ko permettre te pasi oyo elelisaka ngai vomie na place nateka nzoto na ngai nakoli déjà esengeli na ngai nateka mai na sala nyonso to ko sala en sorte que na zo mbongo na vivre Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout. Oui madame, combien? 1000 francs madame, et ça 1000 francs. Pardon madame, ils ont 1000 francs. Nabi 1000 francs. Oh, 1000 francs. Na peso 500 madame. Na otino mosika, tina memi o awa. 1000 francs, 1000 francs zamuke. Pesa 1000 francs. Oh, ozolo banini pesa 1000 francs madame. Kolinga te pesa kanda. Na kanda ba vina nga. Hein? Boni boyoko, o pesa 1000 francs. Na memi le loko boy. Olingo bando pesa nga mutu. Bande ona ngai. Eza moto mosozo mona e porteur. Eza moto sozo mona ye azokumba biloko na nzela oyebi histoire na ye te amemeli eloko s'il vous plaît pesa ye mbongo na ye ndenge asengi yo vie eza longue histoire Adès yeyo akomi na ye porteur Adès yeyo akomi kosala misala oyo esengeli asala na vie na ye te mpona pasi filme oyo eteya yo sawa le Adès lamuka oh Adès azuba kamadi boni yo oui lelo penda na sali mbongo lelo zwa nguba oyo vraiment yo penda bien o sala misala penda mibali koleka même mibali en tout cas vraiment ça moi c'est ma casse ya mbongo abasile mbale za kateno suza mbongo vraiment donc ngolo baye ke mbongo ngo zo bakala moko na mona te na mona nini o mona nini pardon pesa ngape na mona ndama mbongo na mona o mbongo ezate zana l'action na pesa ka ndambo na pesa ka 500 500
oh mbonga pusu te mais mbonga pusu ngwana pesi yote oh mbongo te omo ko mbongo ebele mo ko zoloba pesa ka mbongo mbala moko te yo pe ni nango boye hein na peso da sa pesa za 1000 francs tala yo pe na ndingo lingaka mbongo makasi eza makama mbongo aza pona mbongo pesa mbongo na compte ya brouette zwa pesa ngambala moko yango nde loko nango posawa yo asi brouette o na somba ngo pamba adesa luaka brouette pa ya garçon oyo apesaka ye chaque jour 500 nga pe na kosomba brouette na nga somba na yo so ozala mbongo somba ata sika ozo énervé nga vraiment nga pe na oke somba ya nga olobi nini na kokendo somba tika pusu lelo ozi pusu yebake pusu 1000 francs nake na pusu baklia bakoma ebele donc okomi na pusu otiki brouette rung ndeko na ngai omona mwasi kitoko na nzela otali boto pesi nzambe merci mais aoteka malala aotambusa biloko abela biloko na nzela kokondane ye te tala exemple ya film oyo ya Adeze azoniokwama Adeze azosouffrir yango Adeze alobi nakoki jamais kosede nateka nzoto na ngai mais vaut mieux kutu nasalela pusu Adeze yo pe asomi pusu na ye ya makolo mibale aboyi kopesa akomi komema aboyi kopesa ba 500 na ba 1000 francs asomi pusu na ye akomi kolokota matiti oyo tomonaka mwana moso wana nzela atekaka babiloko matoyi atambwisaka oyo tomonaka garso wana abetaka cirage oyo asalaka verni na nzela oyo mwana moso atekaka biloko atambwisaka na mutu ndeko na nga oyebi histoire na ye te tika ye na biloko na ye ateka oyebi nini te oyo ezopousse ye asala commerce wana bino baebanso tu boza kodebrouye nzambe apambola bino okumbaka pusu osalaka verni omemaka biloko mama na mutu basi omemaka 4 bakendaka zigida bakendaka mabongo ndolo libongo na maluku na nsele tika nzambe alola apambola bino filme oyo eza mpona bino kolese te ke vi na yo ekota na kati ya kufa mpo oteka nzoto ndeko na ngai ya mwasi nakoprefere kumbata pusu fide d'histoire yango yo bafidedien na bafidedienne fide d'histoire yango yo bozotala te Adeze azwaki décision alobaka ngai na kosala nyonso tu pour que vi na ngai eréussir na ndenge na nga Adeze yeyo azokumba pusu merci na bafidedien merci na bafidedienne nyonso fide d'histoire yango yo bozotala te Adeze filme oyo eteya yo koma kolo lopango epai na Airbus Pro Service tomonaka mpe mwana moko ya moke yeyo bandeko na ngai mwana oyo botika na betela bino lisolo mwana oyo bozomona ya moke ezali mwana ya Adeze oyo mama wana ayibaka akendaka koteka ye mwana oyo mama wana ayibaka akendaka koteka ye ateka ye awa na orphelinat osali 20 000 oui ya solo leka kuna kende kuna mama oyo asombaka bana pour que bana oyo bakoma ba marchandise na ye oyo eza 3e ou 4e fois kende kuna yo mpe sanoki yaka mama oyo asombaka bana soki asombi mwana akomisi mwana wana atekelaka ye mai akomisi mwana wana marchandise
Ah, film oyo eza pasi. Film oyo eza pasi pe mawa. Tala ba pratique oyo ezo salamaka na se na mabele. Eh. Tala pratique oyo mama moko asombaka ndeka bana po akomisa bango ba marchandise. Yango bazwaka mona ya dese baye kotekela mama oyo tolanda. Est-ce que Adese a retrouvé moi na ye? Topé a retrouvé moi na ye Adese pasi abotama na pasi akoli na pasi Adese lelo oyo Adese lisusu kaka na pasi osombi oyo pe lisusu oui na sombi Adese aboyi na ye omoniti na yebisaki yo kina kosomba na yebisaki yo Adese oh Adese osombi oyo penda na yebisaki yo na kosomba yo kasi nini Adese asombi quoi Adese oyebi ke sikonde na comprendre que ça moi ça makasi oui oh tala pende loko kitoko eza makasi pine eza makasi na yebisaki yo obanda kosela nga fier 5 soso botola nga moko ya kobotola tika pe kosala olendo yo kanise kokoma pe ya kala te ya kala yo kasi loko yo koma ya kala te kokoma ya kala mesika te o tika na sepela na yango tika nga pe na mema oh Monsieur Brouette Adese oza mystique ya sika biso tosomba kutu ya kala to sude yo sombi ya sika Adese siko koke nango okay na nini pardon tika ba aventure wana o tika loko nange vanda wa o komi tungisa te na déranger o kaka yo kasi ngana ke nango kasi yo kolinga oyebeke na kolinga te na kolinga te tomona na lobi na sepeli Adese asombaka oya ye alobi alembi kopesa ba 5000 ndeko na ngai eloko soboma yo congolais zake olingi commerce olingi business mais système ya koyeba ko produire ya ekonzo ya kobomba yo lonaka lelo obuki lelo ozimbongo lelo na bénéfice na capital nyonso yo lié ezala na exemple lokola Adese alobi ye azolona pe amoni na misala depo banda kosala ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali depo te kaka ososala nini ba business oyo salaka esi produire yo nini depo ozalaka wana kaka mama manœuvre roi yebisa biso plan na yo eza nini mpona kozwa héritier onowu nakanisi mingi majesté nazo proposer que obala non onowu non onowu na kundi basi misato bakufi barani misato bakufi na koki jamais kobala mwasi mosusu pa kufa lisusu ata yo moko vraiment peut-être naza destiné te ya kozala na mwasi lokola reine sa majesté ta ezali nano oza nano jeune bala mwasi yango nde nasalaka ngo sa majesté oyebi royaume eza na posa ya prince nazosenga yo soki lelo okei héritage kozala nani héritier ouais oui nayebi na kosala oyo esengeli bandeko na ngai botika nabetela bino lisolo ya papa oyo aza roi mais tika na révélé baye bazolanda biso ke papa oyo ye nde papa ya Adese papa abota Adese yeyo akoma roi mais akoma roi Adese akenda tolanda toyeba kosuka ndenge ni est-ce akokutana na Adese est-ce akoyeba mwana ye Adese papa akoma roi papa akoma na bozwi roi na ngai
Sa Majesté nazali awa biloko si ebeli. Roi azana bakanda basi misato bakufaka azana héritier te bafidedia film ekomi elengi film ekomi goût papa oyo bomoni yende roi oyo bomoni yende papa adeze abala basi misato bango nyonso bakufaka aza na mwana te roi akomaka moto ya kokanisa. Roi lobi akobala lisusu te mais mare pa na chambre na ngai biloko ya la chambre na ngai yela ngai yango kuna film oyo eza kitoko film oyo eza gu fanda kuna kama munoko roi yeyo roi pardon roi kusa eloko te na kusa eloko te oyebi bien ke nana posa nini ndeko na biso alelaka abimaka na roi azoluka asala nyonso tu kaka mpo azwa héritier nini yango mpo nini ozolela nini yango boye loba te ozolela nini idioma nazobanga koyebisa yo ozobanga nini yebisa ngai yebisanga ozobanga mpona nini yebisanga ngai yebisanga naza ndeko na yo tomesani yebisanga mpo mango eza nini yoka kolela te yebisa ngai yebisa mpo eza nini nazobanga c'est bon comme tu me sais désolé zala calme zala calme vraiment kolela te zala calme est-ce que akoyebisa ye ke roi abimi na ye to te roi azalaka na choix te akomaka na procédure ya abima na baservante oyo akokoma kaka na zemi pan po azwa héritier roi akomaka kosala tour ya baservante film oyo eza kitoko bafidedia na bafidediane nyonso film oyo eza gu tolanda film oyo na bokebi nyonso roi oyo bozomona azali papa ya Adeze papa oyo asundolaka Adeze papa oyo abwakaka Adeze yeyo azalaki na choix te abala basi misato basi yango bango nyonso misato bakufaka kaka akomi na ye na système ya ameka nano peut-être soki abimi na baservante soki baservante bakoki quand même kokoma na zemi azwa te héritier mpo abota te abimaki na oyo baservante mpe mayele wapi après kuzavoir kobima na roi amelikisi ye wana amelikisi yango omona bamama akoyaka bakomaka su na bazemi te bakoma mayele après avoir kobima na chambre il faut akota na pharmacie roi yeyo azozela bebe rassure-toi ke mwana mwasi moko tabima awa nalingi vraiment na zeloko moko mpe mutu moko akosala kaka nini ekosala mabongo rassure-toi na posa bango nyonso bazala awa bakende te roi aza na besoin kaka azwa mwana susi ya waka yango wana aza na nyonso aza na bozwi me azoluka mwana mwana aza te fidèle d'histoire bandeko adeze yeyo aye kozwa matiti na palais royal roi oyo bozomona aza papa na ye oyo asundolaka ye abwakaka ye est-ce que roi akoreconnaître mwana ye Adeze roi mpe bilulalula est-ce que roi akolula Adeze est-ce que roi akolinga Adeze ye mpe kwazoluka bota na bafille po azwa héritier omoni ye sa majesté eza fille oyo yaka kolokota matiti benga ye mpo na ngai bafille de dia bobenga roi
boyebisa roi ke wana eza adese mwana ye asala te alinga ye te adese yeyo papa na ye yeyo me bayebani te bino mpe boyebisa adese te ke baye papa na ye wana bonjour wa honneur epa na yo ouais oyebi obendi mpenza attention na ngai na bote na yo donc oza kitoko oza mwana moke moza kitoko ozotambola ozotakataka oza na bote ya baangelu oza na bote ya bala reine de Saba donc ozomérite ya kozala reine wana ngai en tout cas nakoki koyebisa yo ke naza moto oyo nazwaka plaisir na nyonso tu wi namoni impressionnant namoni mpenza humilité na yo mais nakosepela vraiment omona ngai oui sa majesté ouais leka omona ngai tosolola en face roi mama mona ngai roi alingaka adese azoyeba teke adese oyo mwana na ye oyo ye asundolaka kuna na porte oyo mama nalokotaka ye akomisaki ye marchandise oyo baviolaki na ndako wana mwana mwasi azwa mwana na ye akenda koteka na orphelinat film oyo eza kitoko bafidedien film oyo eza gu mais film oyo eza pasi na motema eske roi akolinga adese mwana ye eske akobima na adese eske roi film oyo esuki awa film ya adese roi aretrouvaka mwana